Je suis très heureux de vous avoir nombré dans cette émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media, EHP Media. Et je n'oubliez pas de saluer tonton Edo, papa Edo Amani et avec maman GH, vraiment dans à Londres, Bambote Nabino. Les lots awa en pleine victoire, hein, qui vraiment, moi à la recherche, il y a des informations pour Nabino, hein, toujours solo là, toujours, Namawa, Yandego Nabiso, ADT. Yanki Pouyo et Aouti Gotika Biso, il y a de cela quelques jours. Tout ça vraiment na moi bandeko et belé awa oyo il y a ba chroniqueurs, ba chroniqueuses et puis ba analystes toujours mekaroso la moke bandeko na biso msusupe bazara pena na rayon ya ba musiciens nde tolinga to sola na moko malike o toza na awa malika plutôt toza na tozo sola na moi moke na disparition ya ndeko na biso ADT Yaki Pouyo oyo Aouti Gotika Biso. Bonjour Malika. Bonjour. Ça non, hein? Boni. Ouais, ça va. Nangola Nzambe kaka. Tomoni pe to bandana mo muke tomoni awa en pleine victoire na oye kokutana na boss na yo sentiment ni noza nango okutana na boss na yo no litam. Elenga osakana te donc na éviter en tout cas mina pona ba boss ba site mususu so binyo so ba lora no litam bo so lora trois passages et ça nga plaisir à trop. Ya sola. Ba fille be ba longwa na ba site na bango te me ba fille be pe ba tonga ba boss na bango te. Ya sala ndeni. Ye. So sakite o mona te. Na lobora sake katani. Non mais na brutalité au kaka. Na même na brutalité te biloko leki kilo. Maman héros no litambu pardon. Da ba boss nyoso ko ba l'échec pardon. Nanda mabete. Merci beaucoup ba boss nyonso ba l'échec vraiment ye pour na ye 3 fois sage nde makambo. Voilà, tonito beta lisolo ya ndeko na biso ADT Yaki Aouti Gotika Biso, mais moi ba malobeza est belé sur sa mort, donc ba misusu ba lobby famille na ye, bazaki na ba problème, ba nini yo étant que chroniqueuse et puis moko hein ozaki penza ozara mingi na rayon ya ba musicien, nini oko sala comme lecture na mort ya ndeko na biso Yaki. En tout cas mes condoléances dans la famille à ADT Yaki Pouyo et puis mes condoléances dans la famille à Olga Ngia na presse en deuil. Bisope toza matanga tuku Felipe moko ya Bisope Olga Ngia na Congo Web. En tout cas vraiment paix à son âme. Badoula reza makasi parce que ngai noye ba ADT Yaki Pouyo conseil à souka pesa ngai voyage moi ute koya tanga bela ka sala réussite après tanga se rétablir ya ko Yaki. Aïbisinga petit nanga na komo landa osala ba émission internet et tout apesanga mo ba conseil belé kokota ba polémique té makambo comme belé en tout cas zora mo tant conseiller nga mo belé mais pas si kaka parce que ko vanda kolala ko la mukande to ba reza habitude té un certain lundi ba bengi bino kaka ADT Kofi donc et ça vraiment tout ça vraiment choqué. Toi vraiment choqué. Toi pe na makambo lobate par rapport ya ba rumeur on se zo bimakeno akufi na boya oui parce que batu ba sala quand même analyse ba moni ndeko na biso uta kokufa na podium ya la Zamba akweyaka et puis akenda kokufa moni ba uti kokufa il y a même pas 2 mois et sali ADT a il susu kokufa et moi ba koloba lobeze belé siko na monde wana est-ce qu'il faut batu ba vivre ka boye zala na moi ba risque moko boye ko banga e banda ozala est-ce que ndé na za boye ba ko sala nga boye te ba ko sala nga boye te netinga mania mabeza partout même na wende même na ba église mabeza partout mabeza li même na ba compagnie même ta biso neto za internet boye mabeza makasi yo moko foye ba ndenge ni otambisa vie na o que un jour ils ont que non aux eu problème autant sous non litambu mutaleki sakié azaki travailleur na été yo moko yeba autant sa vie na yo pour au vivre longtemps biso mo bandia na biso to kenda to yeba raté vous comprenez et puis de deux tozana to botem na ba famille africain ba makambo comme belé tam suba monyo olati mo baga or mo chanete or et comme problème OK ne poto zozo nga et comme ka azo abonga mutema mabe koti na banjela na baninga na bamisala to komo osala ki mutema mabe koma makasi ozo comprendre yango to lo baka faut kozaka na bonzambe parce que tant on reconnaître que nzamba za ce que on reconnaître nzamba za nzambe pas reconnaître on attend ba problème mais ce que on reconnaître bonzambe te nzambe pe na tanga makambu na yo au sundola yo
Donc voilà, tu vas n'engo tambu sa vie na biso, pour tout le monde a que non tout est vanité, vanité de vanité parce que ton dimanche que le lot les la PADT dimanche peut au kende rapport to que njoto nae to que kotia na morgue. Donc njoto ezelo ko pamba, to tika lo fundu, to tika ko finga, to tika ko sala batu mabe, pour lobi na biso to yebite. Fallait lobango. Ceux qui te bando yeba presque to kenda raton to kufaka. Mais na vanda rabona bisi penako nzambe bomanga po na yebi ke place na kufa na okende na okepe ma place boy. Mais le quoi to yeba place to okende te. Yango nde to banga akaliwa. Relation aux on a fallu pour. Relation na zana fali pour pesa relation kaka ya vieux na ba petit na e même nga même Magali Kongolo Benji Benzema nazara tout le monde na ba tout na Fabgas nazara na bien nazara ba musique Ming de Fali pour tu parles plus de Fali na ba. Oui, je parle plus de Fali parce que Fali a une opportunité il y a aussi temps ya makam na ngai ya nga pina comment on a plus mini Fali mais to ke na pas fabo maestro na kotara partout na nga place na limité te place on a moni sanga problème na okendité pour éboter un peu problème té balobara l'homme ça je vois le mal de loin et tu côté affaire et pena moi mon boulot té wane zanda kunanga Jos mania malika maniango et uta na orchestre affaire wane za orchestre nanga. Voilà, Jos Mania, tout bétana au solo moké histoire va changer en côté au viva pena musicien, au botana musicien, au botana musicien. Si on a rayon wana ti bovandara rayon tam susu ya ba musique wana et rapena moi keba mingi to ezaka rapo et arrivé nde bat bali ba interpréter ngonde Kobotana musicien ou pas eza. Non, tu parlais na ngokaka parce que ozagi na rayon wana mais eza ko tuté makampo botana musicien eza normal le roi mutuni. Ouais, eza problème té. Eza bon de toute nanyo soni za kaka yo moko mutu foye baka komi pe sa valeur oyeba oyoza. Soko miyebi oyoza o mériter ba valeur ebele. Soko miyebi oyoza té o kuta na pena ba problème ebele. O kuta na buzo bebele. Dans les tinga Jos Mania, quand on a mis les musiciens ou on a mis les collègues ya musala nanga, na se réserve toujours parce que na linga respect. Donc voilà. Témoignage moko toyoki ya yemoko hein écriture ya ADT ya Kimpui akomi mutu aipse gabi soki mampata te ndelika mususu donc nde nazawa nazali na ba menace moko spirituelle mais avec ba prière ya mère nde mutu sali ke ezala pe moi bien. Nino okoki ko parler na wana par rapport ya ba rimero bat ba otambusa kombo na tina ya maison mère pe na tina ya les phénomènes Weranson témoignage ya yemoko ADT. Mais eza témoignage ya ye avant kufa suko batu ba contre batu ba contredire ngo pourquoi eza témoignage na ye eza le ko anga na opesa témoignage ta mususu ya Glodia Kina ya Benji Benzema na oloba ke no ta mususu pona lipa na tongo fo Glodia Kina sombelanga beaucoup tango douté parce que ngam na oloba eza message na ya komaki ya suka que ceux qui ba prière amant pas taté donc c'est que m'a pas tapé place ça béni quelque part parce que moi ati alobi bola munae na dernière minute c'est parce que santa qui ba prière ya maman Sylvie pe eza et assistant qui est payé vous comprenez aloba qui rentre dans un hôpital aloba qui rentre tant à se rétablir nda komi message wana pour dire que non ba prière maman pas eza qui important na vie na ye mais comme nzambe mutalinga kaka azwa mulimo na ye yango azu yango kaka. Donc, tout le monde a rimero te bazo spéculer, ko parler sur Weranson, on a ndenge zawana, moni bauti babetana i gazona moni bilo omoro boyande ngwana. Est-ce que vous avez information? Laisse parler les gens. Toti kabatu ba loba. Montu soka kufika ne makambo bimare bele. Ata le longa personne azate. Na oyo tikala ko yoka teta ngamona zaki vivante. Oro yoka ngo. Donc ceux qui m'ont accouché makambo bi mais surtout na ba milé na biso oyo makambo bi maka ebele o sida o nini o bakisi o asala kibo na nyoso na nzambe ka muta permettre azwai parti mo na message na ya lobi ezali moko ya ba entourage na bango mais à s'associer na membre moko ya famille na yepo azwa accès ya okota nini okoki ko parler na. Ouais, par rapport à bon on dit to le baramutu na vie, il faut qu'on ait distraction et puis mutu na vie, il faut que lukaka ko éviter ma bé, pembeni na yo. Parce que ma bende pesa accès. Ma bende pesa accès na bando ka famille, na bando ka ndianjela, okala kindo kezaka ka famille na biso moi ka famille na biso mais lelo comment tina bata balabala, moi tamsu papa lupango mobo ya tamsu voisin na bino.
ta mosu akanga yo to mbasu moko boyela na lokolo mona o voisine na bino moto abwakela yo ekoma bongo lelo mais kala ezalaki ndoki kaka ta mosu famille na bino moko pour dire que il faut kozalaka toujours na bonzambe attendez biso tosimba micro boye oyebi ke lundi na tournage mardi na tournage mais na jour oyo napesaka mpe nzambe temps na ye parce que mokolo yo ozwa problème nzambe mpe kovanda na livre basouvenir ata alipabi te Josmani en tout cas ana badon parmi badon bato bapesa na église ye mpe azali donc seke fona kote ye bitumbo Josmania tozochite mpena na émission na biso nini okoki koanalyse to koyebisa bandeko nyonso oyo tobenga baporte parole badirecteur ya babureau ya baorchestre bawelelaka nini entre bango parce que ntango moto azokoma na message na ye alobi moko ya entourage na biso nde asassocie nani bawelelaka nini mpe pourquoi il faut koluka kokata vie ya moninga po ezala ta mosu yo baotanga kombo te batangi kombo ya lider c'est ça yango toolobaki motema mabe ozomona kimutema mabe neti ngani nasalaka boye pa nasalaka na Congo Top News na confrère nanga Glody après na keta musupa nganga mo boye na binde eza boye fona fina Glody kaka fona na fina ya mona na raté to bosa linganga menge yo wana ba fan na yo yeba oh ngana na ba fan nanga ye pas na ba fan na ye ba fan nanga ba olongwa jamais ba fan nanga ba koma ba fan na ye parce que ba fan nanga ti ba linganga c'est que ba mona nga ba catégorie manga ba lingaka ta musu ba linga Josmani ela telina ye ta musu ba linga Josmani elobe na ye yango esala ke ba linganga basuki na ya blé donc yango esala ke ba linganga ndeti boss nanga no litambo alinganga na bandenge nanga alinganga na ba look nanga alinganga na ba folie nanga tu comprends aotika lolongwa te akelinga Jemima Kadima parce que Jemima Kadima bana bandenge na ye o batu balingela ye ya logique parce que yebisa combien de fois qu'on okene na combattre ye et na sens te donc ngai fona luka na bosser na sa musana nanga patron nanga linganga kaka nenga linganga mais ezalate que pour patron nanga linganga fona éliminer moningo wa pembe nanga donc en tout cas pour na wana vraiment et ça va te belé pe leçon ce que ça pour na bongo et puis ça va te belé leçon mais non lo bakaka to yeba isika to kenda te so to yebara mais tout ça la mabe msoute. Merci beaucoup Josmania totikelo miko autant ata deux personnes na yo hein ba sepelaka pe so ozobwaka bango ouais ba sepelaka fort merci na pesi mbote na batutu balinga Josmania Malika Glody Akina na boki o mingi na émission oyo hein na pesi mbote na batutu balinga Josmania Malika la wakandeuse sélection de la presse TV balobi kala mingi te inauguration makambo eza donc bo s'abonner kaka Congo Top News bo s'abonner massivement place bon monde Josmania makambo ndeza babi bon séjour à Kin Marlène Kasanga leader Shaggy Vase d'honneur mon boss Nolitambo 3 fois sage to dondo kaka kala mingi te les 4 to na chaque club avec Dadju Fabé Ngom international Christelle Maimbi Patricia Mokango vient nanga dadi mpeti motema jida wana ba vient nanga obazala nanga o balinga nga vient dadi peti koma ya Jemima Kadima koma ya Jemima Kadima te dadi peti motema jida faya basket sola poto Joël Tialambi pa popi donc Glody Akina mon pote donc jamais ba faya nanga ba olongwa yanga pa koma Glody Akina impossible na pesi pena batu balinganga ba ope balinganga te bo ume na bino bozana bino ka po liwa peza nango ato linginga te lobo okufa kaka to okuta na biso sokuna voilà to lukelo mutu moko memisa po ça kino ya kilo hein. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezalaki Abino Ekibumba, Yambaki Josmania, Yemoro Pena, à Betty to Betty Moma Solo, Natina Yandego Nabiso, Yakim Pouyi, Oyo Tozo présenté sous sincères condoléances à la famille Maison Mère et puis la famille Yemoro propre, vraiment, condoléances na yo. Regret Kozanga Ndeko Nabiso, Yaki Oyo, Azalaki, vraiment donner Moutou, Ape Sarabaninga, conseil, Moutou Azarana, tout bien, malheureusement, Nzambe a atali na ndenge na ye akanisi ke to meka kolongola ye par rapport ya ba menace nyonso to azalaki nango et to pesi bino ne tout merci ba ebalandaki émission na biso pe merci na ndeko na biso Raïs oyo azalaki vraiment pembeni na biso awa et merci na staff nyonso to ya EHP Media to pesi bino ba mbote Clara de Bruxelles kuluto baleki to bosani ote bana royaume na kati ya Bruxelles ba mbote na bino yango wana et tokutani très prochainement to lobindenge to lobana suka émission na biso. Glory be to God. Bye.